Mbote na balandinio surtout ya Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oi et les Adasashu Oi. En tout cas, le lona yeko pe sa réponse na bizengi nyonso. Oyo bayaka kuloba makambo asila. Nga en tout cas bino franchement so nazo vanda na otala banalise o bosala ka bêtement et kamusanga. Vous savez pourquoi? Parce que bisonde tozabo jamais na kovanda na sala analyse. Ya membre moko ya famille boma. O ils ont intéressé nga te. Nana tana te. Bon mona même que na ba titre nanga na ba miniature nanga na tara photo maman abino na passe. Na loba makamba maman abino soki ke bat a touché maman la biso. Mais au moins bino bozuya koloba makambo etali bino te o e concerné bino te ozuya koloba boye ke yo Linda Longwe SB azongi na bokeseni bino mwa bazoba toni bokeseni muto ebimisi Linda un moment faut arrêter le kola ka bomoni Linda te na ba photo oyo mamsa Micho autu ko publier yango wana bozui autorité ya koya kokosa batu ke Linda Longwe SB Linda kolongwa SB na motive nini bino nyonso nde bozana boyebi te ke sila bisalu mutabimisa SB Linda plutôt Linda zaka na bokesenya yebana rate Linda zaka na bokeseni muta yebaka ete muta yeko bimisa Linda eza sila bisalu aza mwana na ye ya liboso Linda aza mwana liboso ya sila Linda auti kosalisa anniversaire awa sila zaki na anniversaire a Linda suko pona ni boyaka kokosa makambo boza na information te boza bato akati te ben ozo ya na yo kokosa likambo munene boy Linda Longwe na SB azongi na bokesenye bomo na kutu te na ba photo azate suko tongo lobi ke na ba photo Linda azate bongo gatimi bongo shikito bongo yalule tomoni na ba photo ezalaka nini na bino bandoki bazoba ba manque à faire likola ba vivre comme ba imbécile bozo ba lisusu te ko poster nini po talama en tout cas bino na comprendre bino te ezala ba chroniqueur na bino bozaka kerno so sila ngo bino bozo finga bo lobela makambo ebele mais bozaka ka ye na ba titre ye na ba miniature parce que boyebi ke so botie na miniature te botalama te na ebisaka bino ke sila zala ofeline bomoni liwande komi ko frapper na bandaku na bino liwa deje komi ko frapper na bandaku na bino bokieba bino nyonso bokoma kaka okufela ki osala ki boye batumbola kokfelin te babundisaka muto azanga ba parent te yaya po ya azana muto akokotela ete tango ya kofuka mama bele na afuka mi makolo na si azoganga ce moment-là, oh bino bolapa. Botika Linda tranquille. Bozo kende kolanda Linda na TikTok bokenda kokomele ba bêtise. Bokenda kolobele ba makambo ebele bele bozo kosa na ke boza ba bakuku. Tellement qu'elle est intelligente, a eu intelligence à maman na ye, a ko comprendre que eza famille boma mutezo kende kokomela ye na TikTok. Eza famille boma mutezo kende ko finga ye na TikTok. Babakuku bazaki na kanda parce que muchopa manka mama na bango muchopa ya finga sila ale ndeni Linda kenda ki otourner kuna aza mwana tanga salaki mabe wana biso toyaki tolobaki elekaki elinge lakisa te ke tofinga ki Linda elinge lakisa te ke Linda Longwe SB Linda postaki ba video na ye na TikTok banda musala soki na 2014 soki wapi alakisi ki azaki na bokeseni après succès na ya ye kolakisa ke ebandi na kati ya SB po ba chaîne nyonso lelo ekoma kobenga Linda bayebelaki wapi po ba chaîne nyonso ekoma kobenga Linda bayeba ye wapi tanga azaki na bokeseni ba chaîne wana banda kobenga ete pwana tomona bana bokeseni ba William ba jouera bien ba Joyce bazana ba jouera bien mais ba bengisa ba ona ba chaîne mususu te pwana metango Linda ye na kati ya sila bisalo officiel bomona te ke Linda depuis alongwa bokeseni na jouera lisusu kuna te
a air moko fo botika ke imbécilité boki na olanda linda na ba commentaire bozo finga bozo kosana ke je suis à Bakouk mais je n'ai pas aimé boyaka na ba commentaire na biso je suis à Bakouk à Lukuta muto nyonso aza vrai à Bakouk a olanda dasa ta finga ye muto nyonso aza vrai à Bakouk tanga moni titre na Natalie eloko wana te akoya ofinga dasa te akoya kofinga mutu te akolinga tala titre yeba il s'agit de quoi après bandi koloba en tout cas un moment faut bo arrêter botika bana na biso bazala kimia botika sila bisalo na kimia SB ezongi déjà na maboko na ye moko mama ye moko ayebe loko nini na osala na chaîne na ye botika ko ambrier biso bonna bokanisi ke toyebi ba jeune na bino te bokenda ko finga bato na ba TikTok boyaka ko kosana ke boza ba Bakouk ngai na yebisa bino tous les jours mukolo na komona mutasaleli ngai émission afinginga yaya nga na mabele petete na koya na kofinga bino mafinga salite obokolapa po bino bolingaka kofinga bato boye na chaîne na nga bozo finga nazo tikela bino mais tour oyo nazo yebisa bino vous allez lire R bokolapa botika SB tranquille na bana na ye botika SB tranquille na bana na ye bo arrêter babuzoba na bino wana o bosalaka tous les jours biso toza ta na problème ni moko te na bana na biso toza tranquille bokomona linda na kati ya SB parce que c'est sa maison SB mutebimisi linda eko changement kati nazobelela na Bakouk nyonso bo continuer ko s'abonner à Bakouk tango moni émission yaya est-ce que toko obligé bino sou bota l'émission bo soutenir biso bota l'émission bo consommer bo surtout bo sauter ba publicité to lingara bino mingi